je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, nous voulons savoir, monsieur Rataka, jamais Nabanda Kolabino. Pour nini ratate pour mieux tenir sur la makambo ya 4 congolais. Oh bino benga ka kindoki. Biso te biki ezana ngaka bokoko, ezaka ka spectacle, ezapone de perception ya bandako, ona bino bo ka mwa satema ezala bien makasi. Ah, nakoloba mingi te. Mais liboso na bande émission, na bisa bino keno, naki wapi na ina matete. Na matete wapi? Bobi ke na tamboli mikolo Kinshasa mobimba, naki ba maluku na sema tour ya Kinshasa. Mais na simba ki matete po ngambo wana bataki kota bakomba balingai chapelo kala fitnete mais na choix donc vous comprendre ngai c'était mauvais et matrabita pebele et matrabata belé donc kindaka bongo mais je prosper bakine ya yango partenaire nous voulons savoir Pierre Kitola mon vieux na olobate l'empereur na bosa de waka edi nginde papa social pe na kwa mama président Abdel Etina moto ya bato Bwinet Lonzoka on a regardé mes missions maman msino boka na sima comment on a les jeunes boss c'est lui que papa ya Gisèle les jeunes boss c'est lui papa ya Gisèle na boki oli banga na bale mission na boka papa msino na sima to kote banga ba kombo ezebele ba moninga soki ya Zadio moningi ye moko c'est big boss papa Gisèle moninga Zadio bakoma yo so ya ye moko na obaka wana sima donc na ye wapi boyebi na yamba ye mwakala maloba ba kibso to ba soki mutalobili ka mutu ki succès tina suka to mutalobili ka mutu succès ezata ke ona ye sali ka mission pa na leka te to succès tina suka nani to landa ke mission maître héritier Pétérité Kuba Saloba qui a trop. Kolobana. Na ben otika boyete. To benga ibenga ya zana ba voyage que ne ba combat passer par là mais azongi déjà Fibo Bilengi. Nani ote bosa kuna boste ki makasi. Baby Fibo Bilengi non. Ye mo kalo ba mbote Fibo. Champion local. Mete Fibo. Outi ba kombo tamboli na sali we po na zo mena zole. Mwana bakana baboma. Ya solo bakana baboma. Yo arankine. Tena arankine tena zarane na bafane bele. Ah, ki bafane te bat mabige yo arankine. Tena arankine tena zarane na bafane bele. Ki bo bisana na ndeni santé. Ouais, ça vient mo katando mo. Obi oyo munene. Mbongo. Okoli na kati. Okoli na kati. Bandeko mukete okoli na. Sikoyo, nete nanya polisi na kati. Faux papa nani ya polisi faux papa boti ngai mais muta polisi nga na kati c'est dingwe edingwe bongina démarrer mbamo to bombe wana obe dingwe muta polisi na kati mais na bombe wana ni ndeni lu bon lufu eleki nango posé bambote ebele na bandeko nyonso to bayambanga na lufu président Cardozo président Nyamamoke Mambetiri Igor Mangando Serge Cor 5 chantiers bambote belé ba mettre nyonso to bayambanga na lufu bambote vraiment ba pongo baboika banani babino tout bambote vraiment Fibo déjà de retour na kati ya Kisasa on azali Fibo azali na kati ya Kisasa kasi lufu eleki malamu osali combien de jours na lufu asali 10 jours 10 jours kaya pamba tozongi na sima ya 10 jours Fibo azali na Kisasa awa azali na Kisasa mais Fibo na ebité to meka kotuna likabo ezo déranger biso to ki penza ba combat bundami ala Kisasa nini il paraît fédération te ba combat mais ba combat wana tomoni sensi ya Mwambe yaki wana tena ba combat yango tomoni ba katiere ya Mwamba précisément Matete to te ba combat bundama boyaki te ba katiere tomoni kaka je crois à part champion du Congo Sibolite na malema nde tomoni ke bazalaki presque nde bino so bakateka matete bolinge ko yaki ezaki diako bon ndako lala te moyeba pate tanga ezate etanga ndeni fédération te bakomba mais quand on parle de la fédération tous les quartiers ya Congo baza bakatier ya fédération bongo te bakatier ya Lubumbashi ya Kolwezi ya Likasi ya wapi bango te ba dépendre na fédération je suppose
Ah, c'est bon, on peut pas. Bon, bango bazalaki te mais eloko ebendaki makanisi mosusu eza nini omoni komba soki ezobundama mingi na matete eza lokola komba ye na ville ya Kinshasa fale tomona mazo ifale tomona champion ya Kinshasa mosusu animal nani ni Golba lokola ye na attente ya Moamba précisément na commune ya Matete fale tomona champion ya Moamba fale tomona pe bakatiere ya commune ya Matete. Il y a le gouverneur avec le discours na province moko boye omoni gouverneur ya province na yete président akoka province discours na province omoni catch congolais eza na mbongo catch congolais eza na mbongo mais biso moko ba catch congolais tozoyeba te ke toza mbongo na sens nini na sens omoni nalobaka eloko moko eza koanvie te eza kolula te soki Katanga ezalaki pays melenge na chance nationalité. Oh, olobi eloko wana mingi ye mikolo nyonso bamisusu nazoloba mpo administration oyo eza na Katanga soki administration ezalaki na Kinshasa melenge ezala bien nieti nini malonga basalaka yoka nyonso président assemblée nationale Mboso alobaka nyonso ezalaka théâtre te na sens nini ntango ye champion na selile mo boye toute l'organisation pour ça, il faut pas contacter le champion. Oui. Tu as une administration. Au moins, il dit as un champion. Na évité champion qu'il y a, il faut convaincre mon kilo, mon kilo, azate. Ngai supposons nga champion mo amba. Boche combat na mo amba. Ngai titre ya mo amba na zate. Au une invitation. À quoi sert na yo sala? Non, yate. Toi ba yo fibo ba une invitation te. Oh, mais na zaki invité te. Yo mona na fiche na longi na. De nengo za ba yo invitation te. Yo mona na longi na ko. Na tuni yo. Bon na mona kité. Moi e ko pe ba tuso to moi ba bundaki ba bilongeza kité. Wala ba ta ba sentiment. Nga siko kacha sentiment na sija mukala. Na ko mo check na ko mo sala kachi. Obengi ngai oyebi ke obengi responsable na ye na bundi opesi nga mbongo na nga na bimi na ke kolesa bana na nga enoke nga na ye na bundi ekomi tokotala non na bunda bakacha kotala wana trop nakoma kase donc kacha kala bazalaki tozalaka na chaîne moko ezalaka RTNC Zaïre télé Zaïre lelo oyo bachaîne ekomi ebele y compris na ba YouTube Oh, le bâtard, mon frère Zozo. Épisode, moi, Zozo, chaque année. Il faut tout changer l'épisode. Changer l'épisode. Si quoi, il y a des fibres, mais évitez, bah, parce que invitation était au yéti. Les gens qui m'a sollicité, qui ont été tout, bah, qui n'a pas qu'à tout, bah, moi, qui aux la capacité à bâtir au boulot. Voilà comment on vit dans le principe, moi, quoi. Ceux qui ont vivre dans le local, qui sont yo dans le vivre. Donc, c'est que nous avons l'autre. Tant qu'on y pose la guité, nous allons vivre. Ce qui pose la tête, nous allons vivre. Voilà, nous comprenons le message, mais nous comprenons bien déplacé. Non, tu ne l'as pas voice. Ah, nous avons évité, si vous comprenez, à Malbébélé, à Katakala, vous poussez. Nous avons évité de mettre Fibo. Nous avons évité de comprendre place au bien. Fibo, Lelo, aux affiliés de la fédération. Ah oui. Aux affiliés. Nous affiliés dans l'attente. Dans l'attente, il y a. L'attente, c'est une copie et maintenant la ligue. Ligue est une copie de la fédération. Pour le moment, la ligue est revendre. Vous comprenez? Donc, c'est que s'il y a un problème, si on a un problème international, on est la fédération. Si on a un problème local, on est dans l'attente. Il y a une attente dans la fédération, la ligue est un cadavre. Bon, mais évitez un message, ceux qui ont mécanisé la question, tu retournes à place, mais dans les cas où tu retournes à mettre Fibo, les lois quartier, va tournoi par-ci par-là. Deux fois, ma tête, au Bundite, Balamoko Alliance, au Bundite, quartier, il y a fédération, qui est ici sur Kikwiti. Kikwiti, ndenge tozomona baimage okeyite
eza kaka parce que contraire oyo baosala na yo eza bien te to eza kaka ke non batie nde lipapo batiaka fédération nini ya kei champion de Kinshasa Nicole Bachako nani mwana na biso oyo grand maître oyo tobunda na tata mpwaya grand maître oyo tobunda na tata mpwaya nani yo mutu oyebi nani ata nakosa kombo na ye iteli kombo ezokima ngai nani nakosa kombo ekimi ngai kasi yo raisonne so eye soki eye na orapele yo ba grenade ake kuna mo bakati ebele ya fédération namoni bakii wana nga nayebi te nga azali na nga na kini te nga azali na nga na province wana eza bamakambo na bongo nayebi na ngango te maître Fibo nazozongisa question na nsima naleka nano moke natuna maître Fibo lelo Fibo aza na biso na Kinshasa awa abi moto asalaki ye azala katiere lelo grand katiere boye eza champion Edingwe champion Edingwe akufi bato baweleli biloko ya Edingwe na trésor est-ce que Fibo ozwaki biloko Edingwe bele Fibo ozwaki biloko Edingwe ebele mais naza na message moko na telefone na ngai awa na YouTube epanzana katiere moko mpe azalaki le ya bana ya Edingwe mais avoyageaka mwa ntango aye alobi wabi biloko ya Edingwe eza biloko na ye ya famille Fibo aza mwana na ye ntango ozongo na intérêt nini katiere yango eza petit héritier wana nga na be bango baza bacomplexe complexe ndenge ye aza porte parole oza porte parole ndeni ngai aliki biso alobi donc alobi olanda bato oyo baoloba bazwa biloko Edingwe ndeni bakozwa eloko Edingwe aza na mwana na ye makiliba aza na mwana kasi na ye vipere ye sikoyo aza nani na famille Edingwe ye aza complexe toyebani na olanda ye mingi te toyebani osekone toyebani komone yowani komone nani yowani fumulutunu toyebani mwa bacomplexe nga so na vivre na complexe te na vivre mpe nasali peka motu te na vivre ateke naloba bien mpo balinganga ocomprendre donc osekone toyebani donc inutile olanda ye kua maître Fibo olanda ye te mais toyebani yango moke maître Fibo ntango Edingwe akufi biloko nini oyo yo einteresaki yo ozuske ya bon ntango Edingwe akufi eloko interesaki ngai nazwa eloko wana ezalaki te mpo de son vivant aza ebele ya pesanga comprendre aza ya ebele oyo agardela nga omoni voir meme motu atindaki ye aloba wana maloba wana oyo azoloba wana to babetise oyo alobi wana mutu naye atindaki ye nazoloba na otanga mpe koma motu te mais naoloba motu yango ye moko akokomprendre ke balobi na nga dernière rencontre ngai na Edingwe na HG mare amisi abenga ngai asengi oza papa na oyo aza na mposa na oyo toza de katiere oyo bakendaki kotala Edingwe avant avoyage oyo bakóma ti place azalaki na privé wana place azalaki bato banda kokóma te me ngai na mata ascenseur nakóma ti wana babengaka mpe ye ayaka ti wana malgré tokutanaka te ngai na ye na kei ya ye bakutani ngai nazalaki wana tosololi mpe na telefone tosololi oyo tosololaki eza inutile ya olobako na media wana mutu atindaki ye nde babengaki mpe ye mpo na ngai bayebisi nga babile sel mutu oyo akomaki mutu asuka na chambre Edingwe koto olobi wana ezalaki metaki bijuti na voete me ngai premier voyage ya Edingwe oyo akataki ntango Edingwe ngai nayeba eteke Kinzamvoete aza na Kinshasa comprendre eza babiloko mosusu nakoloba ngo na TV te koloba ya TV te loba oyo esengi olobolobi oyo oloba te obombi omoni babiloko mosusu balokaka teke tobimisaka baverité mpe eza ya kokunda eza na bato mosusu baza basemer ya batrouble ya bamatanga ya Edingwe wana baza comprendre oyo lelo ngai na yinama nazwa farda monene na lata me bachargeur ya diabo bazala ngai nabima figurant na lata bere mais inutile ya oloba ngo ngai ntango nazalaki na voyage na ye nazwaki coup de fil ya champion comprendre atuni ngai oza pene biso te naa na kini atindeli ngai numero ya Kinzamvoete
asinga bibenga ya na yo aza na Kinshasa wana kinzambo ete awuti bamboka oyo bakota bamai kuna soki bani ayiba awuti na bamboka katolo ntango nabengi ye tosololi nga ave oyo mutu apesinga nimero na oza na kina be na kina yaki babengaki nga kutu bakataki nini nakendaki ti kuna boye nga bese bon ye nde mutu apesinga kaka nabenga yo banini tosololaki eleki na omoni eloko mona ngo toloba awa azalaka na bafane ebele ngai mpo na ngai koemilie nga kokitisa ngai eza defo te epa na ngai namona yango bien mpo omatisa gazi ya kombo na nga moto mosusu yaza kolia azoemilie nga nzoka nde azomatisa nde ngai mpo moto mosusu ayebeli nga te na tv Peter ti otangi kombo ya Fibo olobi babuzo so na bato oyo bayebi nga na yo batali yango bamoni omba moko bimi incompétent obimi na bassesse mo boye po bato bayebi nga na ye batali héritier moto aoloba boye ocomprendre donc yamona mwike tosala makambo te tooloba pour le moment mpo balinga biso ocomprendre yo oyebi bagando kombe oyo héritier wana lelo azoloba biloba oloba wana ye bagando kombe oyo héritier azwi awa na lopango edimo de Jésus atuta ye na mutuka awa bino boyebi yango so bolinga te bavérité mosusu soki ovandi sala émission na oyo ya publicité ya mystique osalaka okende kosala publicité te na nkombo na nga bo oza porte parole ya bato mpe likolo na ngo nga na obengo oza sankara na nga mpo otanga ofula nga na tv doit bokontinua kosala bongo esala nga bien je suis unique à mon genre mpe naza mwana suka ya edingo ya solo bayebi ocomprendre lelo oyo bakangi baza na kisi edingo aza na vitamine so katiere nino akangaki aza na kisi edingo aya akanga vitamine apanga lelo oyo soki oye oluka epa edingo référence edingo ezalaki are pharmacie ocomprendre lelo oyo so oye oluka epa Fibo are pharmacie ata oye awa otelemi awa naoluka epa Fibo temple ya Fibo eza na nsima edingo avandaka wapi na nsima nga nazala wapi kaka na nsima esiko towele na bango kana edingo eza wapi epa na wapi esiko bayozwa réponse nyonso yango wana nayebi te naloba lisusu nini aloba na ye eloko te alingi te mwa bien oyo bozalaka wana ebebana te alingi obebana te yo garde point na oyo epa garde bande na ye nayebi te maître Fibo namoni olobi vraimen makambo moko na sangu te mesalinga na mawa te namoni sikoyo omoni façon oyo tozalaka na façon oyo tozalelaki ndeti ngai nazalaka complexe te nalobaka bien ngai na vivant na edingo te na ndenge ke tozosala faire to tokende yo oyebi tovoyage nao na masi na edingo tolongo no masi ngai edingo amemanga voyage ya danger te edingo amemanga voyage ya likemba mpo abando aforme nga on comprend nga nao yo oyebi tolala nao na ndako moko esila te mvula ebeta na boto na yo edingo azongi alingaki masele nga kota na mutuka toke masinga na fe te yo kende na onga atika na délégation mpo soki nga mpe nake boyonge bonionga edingo aprotégeka mwana na ye atiki ovivre na edingo eza lokola moto akoma bible moto akoma bible eza yesu te eza moto oyo akoma page par page selo bango nde bavivaka na yesu ocomprendre sikoyo bango nde bapesaka témoignage ngai naloba teke na vai na edingo ya danger ntango mosusu bango mpe baviva na edingo ya danger koleka nga baza ocomprendre sikoyo ngai na vivre na edingo na tamo boye oyo eza ke oyo ngai na méritaki kovivre na ye ocomprendre baluka te basala bamakambo moko boye mpo babima bien epai ya bato bazotinda bango eza temps ndeti nga Samo Mbonda Samo Mbonda na ovivre bosangana bobakisa masusu bosangana bokoma ebele nyonso to boluka omoni lumière atozipiki yango bilamba ebele me babi tokonganga mikolo oyo ameli azipi bino nyonso bilamba mpa babi komba boye tobonganga obalika boye tobonganga okende boye tobonganga bon ngai na ye kosala publicité moto te
te ngana eza publicité parce que babike no tina matete komi okende boka batuka tubunga mais il faut féliciter motu na époque na ye on comprend pese message non pese message te na répondre na question na message opesa ye te faut féliciter motu na époque na ye po eza ta oyo asali carrière na ye eza ke akomi na actualité on comprend faut féliciter ye ngai nazalaka égoïste te nakokende na critique te po ngai balakisa ngai yango te mais abundaki na tata mpoya tobi ye tata mpoya 19 fois na bingo bakenda nile bakende nile na tubonganga bon baza mibali ngai mpe nabunda na tata mpoya na mbanza mongo na lokala abetanga te aganyanga nabunda na tata mpoya na lokala na stade ya stilu abientôt loso naokita lokala bana lokala bientôt fi bazoya nazoya so napesa bilenge naokota no matadi nake mboka oyo nene ntango okóma na lokala kuna baoganyo esika moto oyo bakende nini na tobonganga mais eza bitumba nda nayebi ke ladi kopa beta edingo nda nayebi yango ladi kopa beta edingo monisika na limite ladi kopa beta edingo nayebi siyo nda nayebi yango mais nazoyebisa yo wana osa comédie nazoyebisa yo abete dingwe 2 fois abete na njili abete na kikwiti biso toyoko finika stade kikwiti ntango fali akoti concert abetaki bato bakufi kobima ya fali baarrange stade wana biso nde toya na kikwiti wana ladiko boko edingwa kwe nayebi te so nabeta sifflet to natindelo bavoice to nde oui je m'appelle maboko ya nzambe na invité donc émission tosalanga sentiment parce que makambo ezobima aobimisa biloko oyo bato bayebaki te oyo bobi yo mwana suka te boyoka baverité ya mwana suka yoko toza esi oyebaki ladiko babetaki dingo biloko wana papa ayebisaka mwana suka nga mo nazalaki wana présent de mwana suka basimba yeka na nga nazalaki wana nazala wana boyi likambo ya loba donc nayebi te tobetela lisolo ya papa mpe mo moke vipe mokuma bokendaki namonaki bino famille soki bango bandimaka te nga na ndima parce que namonaki babengi famille namoni nde babengi na fibo na groupe bafamille bakeko bato mosusu bakenda te bao bakumisaka mo edingwe mais jour famille eke mpona ekende kosala cérémonie ya kolelela edingwe mpona bato bakatia bati kokufa namonaki fibo namoni vipe mokuma namoni faux papa na yo ya biologique na bakatia bozalaka bongo bon omoni yoka question nango kote mais kuna namonaki bage ebimaki bage wana fibo azoki wana liboko na alati yango bage ebima na tombo edingo yango sikoyo pourquoi pas Viper pourquoi pas Makiliba kaka eza de lo moko na oloba ngai nazalaka clair ngai naza mwana edingo biologique te ngai naza papa na ngai jingle faux papa oyo bato bayebi ngai naza mwana oyo edingo ainitie na kisi mpe edingo abimisi na catch mauvais géral mpe tozali na poto bambote ebele wana leki ya edingo mama Mauricente bambote ebele mare place bozali ntango famille evandi elobi ke bake orendre edingo visite na tombe na ye bavandaki ngai nazalaki au courant te mais aussi lota bayebi ke edingo azala na mwana moko boye ocomprendre namonaki telefone ya mama misi esone fibo oza ngabi te mare nanga na pale lobi bayebisi nga lobi kozanga te tozokende na tombo ya vie abisebo mare na ntongo nango babengi ngai nazwi moto ti na nunga bazwi transport tomata biso nyonso tu ti na cameraman azalaki tokomi na nétropole ngai nakota cimetière te comprendre ntango tokomi na nétropole naki osomba ntsamba oyo basalela cérémonie wana nga masomba
comprendre bwana posimisele da cérémonie mususu libanda mais naza mwana oyo ye aforme naza mwana oyo ye asali mpe aza na babiloko mosusu oyo ye amanyelaka nga ocomprendre nasombi ntsamba nake napesi ve géral topesi baoncle eza na maloba oyo banoko wana bayebisaki ngai nakoloba mpe na media te tokomaki tosali cérémonie vipe bazali na bagi ya pharaon moto ya moto akendaki koinvoke na ndenge na ye ocomprendre nga mpe na invokaki na ndenge na nga oyo yanga eyaki azalaka nango na garda yango jalousie oyo aye mpe aza na oyo aye agardaka yango jalousie ocomprendre sikoyo mpo na nini te eza na bato mosusu bazoloba babanda oye mpe dingo ata mosusu aza na $500 $1000 aki abimi danger mpe dingo ayaka abeli na ye edingo lokola champion apres azwi sikoyo edingwe toke tobeta tu kote boye akangi ne bafoto sikoyo ngai nazala mpiaka nazala nango tozalaka na ye tozalaki na ye ocomprendre donc kote wana toza différent topakolaka vérité maquillage te bayebisi nga babe edingo abimisa kachere te abimisa kachere ka moko kizambo te nda bandi kobimisa bakachere yo sikoyo olobi te wana bakosi kinzambo ete moto amatisi ring eza edingwe edingwe te moto abimisi kinzambo ete kachere kinzambo ete moto abimisi kachere eza professeur Martins na matadi bana matadi yoka vérité mais nazoloba na yo nazobisa nde bango bayoka bavérité bana matadi bayebi le professeur Martins na matadi ye nde papa ya kinzambo ete bokoselaka zedi makambo na ye ngai na cérémonie na nga soki tembe mama misi témoin 2 te dingisi témoin 3 ekila baketa témoin 4 mange tosola na ye te azala témoin le blanc sirène na makala soki otuni ye à part ignorance soki otuni ye mpena vraie version aoyebisa yo 5 acha témoin 6 papa waboti nga témoin le 7e baye koya na retard ezalaki Shakira ye baye koya na cérémonie esesili so towelelaka na bino nini moto yango mpe akufa na ye soki oza na mposa kozwanga boyebi mpesi bokozwanga naza mwana vitamine mwana matete boye tokute na bino navanda na vitamine makambo na nga nyonso tozalaka na vitamine na place bokende kosala biloko moko ezanga na kosina yebisa bino baprimaire boyo otalanga place na place osala oyo biloko oza nango mposa maître Fibo toki eve kocite metotebo te se totuni yo relation na yo na Makiliba bon relation na ngai Makiliba amoni kokola na nga Makiliba amoni kokola moi eza bato mosusu amaka moto wana etikala biloko père nga sikoyo na père biologique mwana ne biologique Makiliba aza grand frère oyo amoni kokola na ngai Makiliba aya chez biso nga mpe nakenda chez bango avant nakoma katiere eloko ezoboma ye eza koyoka mais soki avandisi morale na ye bien nga na ye vrai fusion ya kotombola so kombo edingo voilà on comprendre mais lokola eza oyo nga mpe nawelelaka te motu na motu aza na ndenge na ye ko bapambolela ye voilà donc nga naza oyo nga naza ata bomati bokiti bobaluki na potopoto bosali nini nazaka Fibo donc aza na problème na yo te Makiliba soki oza problème na ye mais ye aza nango te ye kuta azoluka nde bofanda mpo botombola kombaki mpo vie akufa na problème na mutu te na problème na mutu ata moko te nayebi te maître Fibo relation na yo lelo na fédération ya kati eza bien to po nazomona ye ozoti mpe makambo ya fédération vraimen te obongo na problème ya fédération mais nga aza katiere nga aza katiere place oyo kati eza esengi nakende batinanga invitation na nga batienanga pake na nga ndeni grenade bon nayebi makambo na ye te
Ah, banda beta ko ikofi wana. Abeta kante to munana yaza mwana ngaba ngaza mwana matete na yeba makamende. Oh, il faut yeba parce que yeti siko omoni yeti siko na mito. Na ngana yeba o yetangela nga 5 grands quartiers ya ngaba. Oh, yo mona baba grand na ngaba 5. Akati Quartier féticheur, nan to bana ba féticheur. 5. O baba grand oh. 5 ba quartier ya ba grand oso o bunde o sante ba yo o bundi 5. Bazate. Ah. Bougie. Ah, ada ba grand temps. Oh, bougie grand temps. Bougie comme chef coutumier. Boya da sokache. Ya bunda sota. Ne bembe ne amele makira. Ne bembe ya ni. To mona babo. Azate. Ebongo Chobo. Yeba koma ngaba. Kasi. Alo ngabumbo ya danga baka. Awoto koma ngaba na koma ga. Ngabuna komba grave bongo. Bongai ngamba ba féticheur mutakongo nga kuna soki gomeyo azalaki na ela ngaba na yana ta gomeyo. Vous comprenez? Na ela ngaba mwa mukie mutazoya azana avenir. Eza mala. Ah, ibu. Na ibu. Oyo ibu. Oye maya vana na ngaba ta. Mais azala kleba batanga bati. Ya za kleba siboli. Ah, yena kleba siboli ta ya solo. Yeke zana. Bon Abuba. Abuba. Ala sego. Tout makolo. Abuba. Bango baza na liste bakacha o bayo ko bebisa kati na ngaba. Ah, babebisi kati neni. Banga tomoni kati ngaba. Nani? Uga de kati yuko kati ngaba. Siga ngana vanda ko. Siga vanda. Otuni ngana lobe azati. Soki mutu oyo nazo mona za na venir na ngaba eza mala. Aza pete me omona mwa avenir ezo yanda. Aza na venir par rapport à quoi? Excuse. Aza complexé te. On peut enviara te. Asalaka oyo bayebisi musala. De to ba wana misizo to mona baba complexé. Ba complexé. Oh. Ni munyeta buba complexé. Nene. Munyeti nani bougie complexé. Mais yaza so kacha te tota manga kacha. Yaza chef coutumier. So bito beta masola ba chef coutumier nde to tcheye. Bon, munyeti beto na utata kombo nani? Chobo complexé. Bazate. Na ko so por. Na comme na suka mission na comprendre que non, na ba question ici de retour te o komela ba question mingi po ko ba question est tellement mingi événement pour komaka eleka. Na comme na suka na ebite mete fibo. Boni pesela ngai ata moi 3-4 mbote ko boza te ko pesa bébé Nchor mbote. Bébé Nchor a quartier, des grands quartiers au bébé Nchor. Moi bébé Nchor omoni asepelaka lelo oyo YouTube ekoma epesi mpe bato bavaleur na bayoutube eza moto mosusu aza valeur na YouTube omonaki na YouTube mais soki aproche boye ta mosu okoyina mpo ani bokutanaki tika boye desenge wana opesi réponse na bebe Nchor lundi de mo 7 waya poza lundi mpe aza bambote na ye isabu wana opesi ye mboye apesi ye bambote na ye ebongo peselanga mpe président nani komoi nani Mbisa Mai mbote waya papa ye na chasse wana mpe afana tombo ya liboko anniversaire de taille na nga ye wana so batie yo cinquantenaire ome tobunda na ye déjà tobunda na lopango na bango bambanga bamaki na lopango na bango kuna soko meko bunda na ye so gagné obima te bambanga bamaki mpona ya kosakana te bambote yango wana zomilekisangani bambote na yango wana na bato mosusu na ngina oyo ya suka bamapasa ya Kasavu
Bampasa Kasavubu. Bambote na bango bampasa Kasavubu. Yalala Mbemba, Denzu. Na za fani suya nani? Ya Debasto. Ya animal. Debasto na za fani nani? Yo animal. Ya animal te. Animal a même pole. Oh. Animal a même très impole. Wale ba wa beta tous les féticheurs. Oh. Nzoko landa kemonde. Ando de commande. Atala ba biloko ngo. Ozaki na mboka. Na bana otala ngabi animal. Okomi supo ye ngam na bana lingo fo. Aïe. Message moko ya suka to shite. Ni tekoti. Bon, le balanga suka on est dans cette émission, le balanga suka est tabou. Fibo bilingue les chouchous de tout le monde. Mais Fibo s'il vous plaît, na katio maluba. Avant Fibo si cette émission, na doit rappeler na mission bino ke mbalo soki toye au sein de l'émission Fibo azaka na temple. Tu veux éviter. Asala ba lisala ya ba temple ndebo ba tous basala. Mais ezali na na temple lelo oyo makambo ya référence ya Elium na zoloba. On m'appelait jamais pouvoir rekenda. Pouvoir ezali na vitamine ba tout ba yebaka référence Elium na vitamine et kufate ezali. Soki boye bokutana na Fibo numéro na téléphone za plus 243 89 740 46 79. Ezana bato mususu kote kuna pe Elium makambo ezala te makambo eza Elium aza. Elium akufate Elium aza. Elium akufa na poso mena molimo Elium aza. Oza posa makambo kaka référence Elium boyebaki wana. Yango wana kaka. Kaka pa Elium boyebaki na vitamine wana. Soki bokomi wana ba adresse bino ti bokita là c'est Fibo azalaka charge. Mais Fibo souci na ngezabo. Moni yo olata bazambala te. Olata ba putulu te. Olata ka propre. Bato misusu tanga obolo kwa frère lokola ndulemani moko boye na bote lokola mwana poto ba bate kwa nganga. Ya wana lobi boye tout ça te mission tout. To senga yo na lakio déjà to senga o c'est la biso numéro na plate. Eza bien na point. Mais lelote. Lelo mission na de. On va sur ça numéro. Na luka na baksa ba question. Parce que le pan kindokeza politique. Okona makama kindokeza ina sala kindoke. O eza couple na na osala. Mais siko te po abi na ngese koti. Kasi oto sala mission ya catch. C'est ça que mission ya kindoki, ya kindoki koto wana ne couple na. Pesa message na suka na chiki. Bon message na suka eza boye. Na ba fan na nyonso to Fibo azali. Dino ba oyo bozoloba pona ngai esala nga bien. Au moins na ya mune. Ba critique na bino ba nyonso boloba. Bo baksa lisusu. Oyo ezanga ke bo baksa. So bo bosa ni bo benga nga na yebisa bino so étape na komeli oboke na critique lisusu. Donc mingi olobeza. Mingi akoloba ezate akomi na komela siko obiata de mbote. Bon na opesa mbote na bafani na nga nyonso tu. Pe na pesi mbote na mama Miss Hélène Mouze. Mama du mama. Mbote bele. Nabosa na te faux papa. Nabosa na yote. Ye ogobosa nete. Nabosa ni te mon président, mon boss. Hein? Mon boss Théo. Le boss live na kata Cape Town. Hein? Président Théo Muteba. Le boss live na kata Cape Town. Utaosala ke Fibo akota kata Cape Town. Bana Sud-Afrique nyonso tu. Bana partout dans le monde. Ba fa na nyonso tu. Bokozwa date bien tango na oza confirmation et pas président Théo na manager mio place ozali ba mbote belé. Boza programme bien ya combat ya Fibo na Afrique du Sud. Tous les fans oza posa ke te na yo soutenir Fibo de vie. Il faut te payer na oye Afrique du Sud na Cape Town et ça la fait Fibo bien. Au moins na bilengi au moins na TV sur au moins na fara fara. Donc mingi olobeza te. Tous les fans numéro na téléphone ya mwana. Oh Fibo tozo luka yake na kate. Oh ndenge ni to luka to yeba côté edingwa zalaka. Makambo edingwe ezali. Pouvoir edingwe ezali na kati mabele ya vitamine. Charge yango ngaye. Comprendre? Donc mingi olobeza te mikolo tozaka système ya. Allô. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe na komi na suka. Ye mission na ngai. Suka mission na ngai. Na osite boete donc alobi ma mingi. Moi de makasi.
nazomwa te kosola na ye mwa mingi me nakokata boye te soki natangi papier oyo te omoni papier oyo bakomi boye le jeune boss Cédric papa na Zizel moninga ya Sadio Kombe papa ya Emani elle na mabele ya côté eleki mulai donc nasuki wana moninga ya nani moninga ya Sadio donc nde ezala kaka papa na Zizel ya Zizel donc esala bien makasi vraiment Cédric boss ya solo nakomi nasuka émission bo comprendre ngai nayaki na mabele matete nasala émission na dimension mpona toza na place moko tisalaka bien nde ezalaka fiba alobimaka moko esalinga bien na motema kwa alobi yango mani na kimia alobi yango ma mingi na kimia makasi donc esali bien makasi nakomi nasuka na vodi oma bien kitola mokonzi oyo yango mpe nanga prosper bakini mwana dalasa ntongo nde kaka tolobaka keno nani gouverneur de Dallas c'est Basile Kidimuki gouverneur de Dallas Basile Kidimuki naloba nani naboka nani Maman Wivine Bakine maire de Dallas Maman Wivine Bakine maire de Dallas na bosi te beaucoup pour papa président Abdon etina moto ya bato mon président na bengo ya mangate na nini kaka donc dezala kaka donc na komna suka ko ba pasteur bon Malika berger Etienne Bokopolo Maman Lili Boele mokonzi berger Etienne Bokopolo na komna suka ko ba mama Jonas Maza Welje Yozite Benjamin Mosiboli et j'ai dit Mosiboli Miranda Joseph moi déjà tu te longi moko na ngai tongo mo dete papi fala bien au moins mwana 11 ans bakinga mikolo Caleb Omatoko Génie Chota bien connaît la kinkole Emi la fille à papa de la mine kamba motema ya ciao.